ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands. Ngai Fideli Mutu Nzambe Lucifer Mwana Nangai Jie Mwana ya Butusi Mwana ya Mayele Kaka Nenge Ngai Fideli Nalubaka Mwana ya Botosi azwaka etumbu te mwana ya Mayele akwea kana ligulude nayo kikumbela nayo nayoti mbela nayo yango Ngai Fideli Moto Nzambe Lucifer naye yebisangali mwana na Ngai Jie
nini ubengili ngai? Gamete Fidedi. Nazawa nazaya kosuka Gamete Fidedi. Mwasi ya camarade nanga oya kufaki wana. Aye kokuta nga en pleine scène ndenge opesa ngai condition ya kolia nie. Tinga en pleine scène. Na yebite Gamete Fidedi soki na sala nini. Donc akopanzanga kaka sango na yebite na sala nini. Mwana nangai Jie eloko oyo yo opengi ngai na lombangu ngai Fidedi moto nzambe lisi faire ezakaka po soi-disant mwasi ya kamaradi na yo oyo deja asi ya kufa ndenge amoni yo oza kolia niei selo condition napesaki je mbala poni na koyebisa bino mpe surtout yo je ke bozalaka na fe na mutu ya pamba te me bozalaka na fe na ngai Fidedi mutu nzambe lisife yoka ngai Fidedi mutu nzambe sikoyo eloko moko te na se na mabele ekotelemela ngai kaka ndenge nalobaka ngai nde le guide suprême ata basali makita ata basangani na kombo na ngai Fidedi bakoka te balonga te po bana mike eloko ya pamba ekoki jamais kozangisa yo kimia mpe ngai Fidedi kende na pouvoir oyo ngai Fidedi napesa yo kende nalingi okomisa ye ki ze ngi ngai Fidedi basakanaka na ngai te komisa ye kize ngi. Merci Gamete Fidedi. Mama. Bakondani mosali na openza 10 ans de prison. Na osuka wapi? Ni église oyo monene oyo nzambe na ngai. Na kosuka wapi? Mosali na yo nzambe. Na ba retraite nyonso na ba karani nyonso mosali na asalela yo. Okoki opermettre pende ko eloko ekoma bo nzambe na ngai. Ba frère oyo penza. Na ba ulamu nyonso penza papa asalela ye. Akamisa ta papa na molamu moko te. Na kolia bafufa nya awa. Na ba classe o papa tangisi la bana na ye nzambe na ngai
biza o nzambe na ngai na kombo na yo ekoma tamukie biza o pona mosali no nzambe eleki makasi na likambo na nzambe na ngai nzambe na makata likambo o nzambe nzambe na ngai na kwa na leki na ndako na ngai lelo asali papa boy bajiji ya likambo bakati likambo na bango me nzambe pe kata likambo na yo mama nini okokoloba te mama asnafandi lobaka mama nini malobi nini mama malobi nini mwana ngai pasi nzambe pasi ya poekuwa ni ekoneli kiso nzambe na ngai mwana naona ndenge opesa explication te naotala ndenge classe ni ekomi na poeso oyo tokomi nazoyeba te ndeko na mwasi chance nzambe aza bolingo amikendelaki po kiso nzambe azala bolingo te amikendela te na makambo ekomi lisusu boye nani nasukalakino wapi abanda koloba ndeni pa mwana ngai likambo pasi boye kasi nde balobi bao kasi na soko olobi nini mama mwana ngai kaka mwana mapasi yaya nzambe abatela we na ngai papa andimi okoya sikoyo lisu te akateli 10 ans de prison akateli papa na bino 10 ans mama yebisanga bongo tilale mama lelo toza le premier enfrai te mama yebisanga vérité mama eza ya solo mwana wana kosokoa nini mama nazili te papa mwana ngatibolela patie mama na ndeni mwana ngatibolela nini mwana ngatibolela sasa mwana ngekatani sasa mwana ngekatani balangai papa balangai mama papa nzambe okanisa to papa na ngai te okanisi te nzambe na bana etraite na bajieni senyor okanisi te mpona nini boye nzambe kaka kanisa te eloko moko papa yanga asalaka
Mimi kama bweza pia mkivu. Mama kama nini? Mama baya. Na kitana ndio. Na tena pita. Basi kama pita ina ndaku. Ukielea kama mama yangu. Nakomna ndaku kama gaji na mama. Mais alors il y a maman Dieu. Na bien. Donc on a bien pas ya batie. Mais on a qui nous c'est. Mais que na kiba bona les sumba. Nikuta na sima bwe. Na kuti mobali ya camarade nanga. On a mona. Na ba TV. Na monya nga moko na miso ya nga. Mobali ya camarade na razo ya nye. Mwana Nangai ni l'esprit Ngai Zambe na yo na yei kotelemisa yo kobanga te nayoki kolela na yo apropos ya makambo oyo ekomeli mobali na yo ndenge molili esali makambo nyonso oke lelo akoma na prison yeba ete baye nyonso batambolaka na ngai balekaka kaka na bitumba yango nde elakisaka ete naza na bango mpe monguna alingi kokweyisa bango. Monguna Satana Lucifer atelemi mpe alingi koganye mokili oyo ya ngai mpo azwa baoyo ya ngai. Kasi ngai Nzambe natiki baoyo ya ngai te na bapasi mpe bitumba nyonso oyo eza kokomela bango. Nayei kotelemisa yo, telema mpe bunda bitumba. Kende na mabota nyonso oyo ekangami mpe kangola bango. Napesi yo nguya na ngai, napesi yo makasi na ngai. Satan Lucifer akokoka te kokweyisa nguya oyo ngai napesi yo. Telema, telema kobanga te. Tango yo kokweyisa Lucifer mpe bato na ye nyonso, okomona mpe mobali na yo akozonga. Paseke boloko ya koti ezali boloko ya bosuni te, ezali boloko ya molimo. Bato ebele na se na moi makambo ezokomela bango ezali
makambo na bonzoto te kasi ezali baprojet ya satana na nzela ya molili yango baza kosubir baconséquence me baoyo ya ngai nakiki bango te telema kende 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 Merci Seigneur, aux ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Capaz hier. Problème ni. Ma patron na ngai. Akomi kizengi. Akasa bilamba. Ma patron na yo. Ma patron na yo ani. Asala kawapi? Amsikate. Na tota feni awa. Akata bilamba mama. Calme-toi ma fille. Ngai Gerveli aza mwana na kate mbumba. Ngai aza ma pasteur. Na yaki pona mona bango na hier. Lokolo yo lobi kemi. Azokata bilamba. Memanga na mona bango. Mama, na classe pasteur. Tire to ko mwele. Akata bilamba.
kata lie nyonso oyo eza ya yo te na ntango nazobebisa yango na ntango oyo na mosali na yo nazobebisa yango nyonso tu oyo eza ya yo te nazobebisa nazokata nyonso oyo eza na pouvoir na yo te oyo kopesa yo bokonzi te oyo eza na nguya na yo te nasisikili yango moto na yo moto na yango na kozikisa yango moto na yango na kotumba yango nasisikili yango moto na yo le fait devora moto na yo ebe na kozikisa force nyonso ya bolili moto na yo ebe na kozikisa force nyonso ya bolili moto na yo ezikisa force nyonso oyo kopesa yo lokumu te force nyonso oyo kopesa yo bokonzi te na detruire yango na kombo na Yesu natindiki makila ya Jésus esopalaki na ngomba ya Golgotha esopala likolo mosali na yo edeklare puissance nyonso oya mabe ekende musika natindiki yango moto natindiki fire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman, oyoki bien? Maman, oyoki bien? Maman, Maman, oyoki bien? Problème. Maman, oyoki bien? Maman, komi bien? Nakomi bondeni. Problème ni nawo. Okomi bien, maman? Non, ça c'est. Ça m'a ça mon pasteur qui est pas bon camarade il a mal hôpital gré ah kawa donc kufa amen mon pasteur comment qu'il expose jamais. Non! Comment t'as fini? Finali! J'ai problème nini? Oyo j'ai osako bengaka ngai fidèle. J'ai nini lisusu? Quand tu es fidèle, na bengi yo pamba te. Na fandi nazota la télévision. Na moni fille oyo otobelisa ki liboma wana. Moi si a pasteur otokangaki wana. Na moni azo délivrer. Quand tu es fidèle, na yena zo instruction pour sko na sala nini. Ndengelo bengi ngai boye. Pokaka soi-disant. Mwasi ya pasteur oyo aza na boloko ozo comprendre te ke yo ndoza nsoba soki kutu ye moko pasteur tokandi ye totie ye na boloko tisa na prison ebongokanianga na kata ya mwasi jie ezala mbala ya suka mpo ngai fidedi nasi napesa yo pouvoir ngai fidedi napesa yo nyonso mpe nalobaka meki fois ozalaka na vele na mutu ya pambapamba te oza na vere na ngai fidedi mutu nzambe laisse faire yokanga sikoyo bien mpe mokili koyeba ngai fidedi le guide suprême yaya na bango nyonso tu kende mpe pomela ngai soi-disant mwasi ya pasteur wana et en plus oyo komisaki liboma nalingi so azala liboma te akufwa est-ce que yoki ngai? Oui, gamme t'es fidèle, nayoki. Est-ce que j'ai oyoki ngai? Nayoki yo gamme t'es fidèle. Sikoyo nafandi awa na ndako na yo mpe nazotinda yo kindi komisa mwana mwasi wana swa disa mwasi ya pasteur ememe. Ese toyokani? Toyokani gamme sikoyo t'es fidèle. kende
Lucifer. Na peso mitindo oza na nguya moko te oza na pouvoir te oyo kotelemela likolo na pouvoir oyo eza kati na ngai oza eloko te au nom de Jésus. Yo okoti na bilanga na ngai au nom de Jésus oza na nguya moko te kati na ngai. Allez, fire! Fire! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nini? Abeti ngai. Nani? On va passer à la bête ngai quand même. Comment J'y ai. Yo! J'y ai. Olingi. Osaka Nangai. Depuis quand? Na pouvoir. Oye pesa milanga fidèle. Mais soi-disant. Maman Pasté, abeta yo na pouvoir nangai fidèle osamona ya soba jie oyo kisinga esoni oza dignité ya kozala disciple nangai atelema nabitelema pana Fadawa. Hier, pouvoir nyonso oyo ngai fidèle na pesa yo. Et soi-disant, mwasi ya pasteur oyo kutu ngai fidèle na utiliser mwana ya mwasi pe bakotisie na prison 10 ans. Et azo audace ya kopeta yo. Dieu. Yo il faut qu'on ait la punition na ngai. Po namoni yo aux disciples incompétents. Oyo kisi bokonzi na ngai fidèle soni. Ngai fidèle moto nzambe Lucifer. Yaya na bango nyonso tout le guide suprême moto moko te na se na mabeli atelemela mokonzi na ngai. Yo eloko ya pamba eloko ya mukie olingi omeka ngai fidèle Lucifer moto nzambe jie Amen fidèle telema yoka ngai sikoyo bien soi-disant mwasi ya pasteur wana nalingi sikoyo jie okende
Okomaye Sibagai Kai Fidèle Moto Zambe Lucifer Okomaye Momelakaye Carveline, akan dia nak cakap. Carveline, apa sih? Ndio kuna ona yakisati ye tandinga yaki akavu ndio cakap. Merci ndeko. Kuna ndeko na wabongi. Maladi ndeko noko azobela. Maladi bonde ko azobela. Eza kona mbali na kota ki benpart. Benpart wana ndeko na kota ki. Mbali na kota ki. Yango eseme eloko oyo ekomeli lelo. Mais nayebi ki mpona nzambe oyo tobondelaka mpona nzambe oyo nga natiaki elikya eloko aya tozobimisa ngo lelo nazozwa délivrance nazodeklare napoze loboko na ngai lokola libumu oyo nazodeklare napengani nyonso oyo batiaki nyonso oyo balonaki nyonso oyo batiaki kati na libumu oyo esika nyonso tu batiaki mabe nazopipola yango nazobimisa yango esika nyonso tu mabe ezali nazokomisa yango malamu na kombo na yo. Merci, aux âmes merci Seigneur Jésus, sois mon bon papa. Ozana eloko moko kosala te ozana nguya te liboso na ngai ngai naza na force makasi koleka yo oyo eza kati na ngai ndeki yo makasi ozana nguya moko te liboso na ngai. Basket oyebi nzambe oyo abomoi asalaka bobanga te bokota tozana eloko ya nzambe tozaya nzambe bokota bobanga te nzambe oyo tosambelaka ye wana azosala bikamwa na minute oyo biso tozala bikamwa mosusu tokobelela te kaka ya nzambe bokota bobanga eloko moko te balanaka tozaya nzambe ndako oyo eza ya yo eza ya ndoki te eza ya bese ndako oyo eza ya yo yo tofandaka awa eloko moko esameya te bokota balananga bobanga te toza na force ya mokili te toza na force ya nzambe oyo akela nyonso. Eza yo
asalaka naza na kosima na nzambe wana bokote botikobanga bana nanga bokote botikobanga naza na kosima epai ya nzambe wana eloko moko te esalama naza na kosima eloko moko te kosalama esi tolongi nyonso nayebi nzambe oyo nga nasambelaka nayebi bikamwa nini asalela ngai nayebi ndepi bikamwa nini oyo asalaka toza ya nzambe tokobanga eloko moko te au nom de Jésus oza na nguya moko te kati na esika oyo nabandi kotelemela misala na yo lelo misala na yo ekomi na suka nzambe ya bomoi oyo ekela likolo na se lelo misala ekomi na suka likambo ezaka na ta nango sikoyo nabandi kotitikilo moto nazobenga moto na nzambe eyamba misala na yo nyonso ya mabe moto na nzambe etikisa misala nyonso tu ezotitikila yango moto faya obela moto na nzambe ebana kotumba misala nyonso tu ya satana natitiki moto natitiki moto na yo ebana konzikisa misala nyonso tu ya molili ngai fideli moto nzambe lisi yo eloko ya kie olingi obeka ngai fideli moto nzambe merci papa, merci aux armes, la vie ne change pas, merci pour vous longues utilisations, merci Seigneur, na kumifilo, aux ensembles de mana, na bitumbo nyoso longues utilisations, aux ensembles de mon niveau, merci, na bitumba to longi, na kombo na yo, na besa yo,